tozo yeba te. Ah, papa lo makokolo pe na bosa na to yaka na combien 2 400 000 kilomètres ya Congo ya kasuboni. Eleki ebele yo po yebite kokolo yo na kanisaka ngai moko. Susi na ngai eza kaka koyeba te eske ba kilometre wana lelo ezali lisusu ndenge toyebela kango. Tokolala tokolamuka balobi toloba tombe te. Esoko toloba asio, esoko toloba couché. Bon, toloba Kivu e couché. Goma e couché. Posoko tolobi tombe Christian Bosembe akoya kosilika. Donc tolanda na biso kaka oyo tozoyoka. Mokonzi ya mboka akomaki na mboka Allemagne. Kuna alobi na polele nyonso te. Moto akobundisa Congo, moto azali na sima ya bananga, moto azali na sima ya ba Henri Magie, moto azali na sima ya M23 kombo na ye Joseph Kabila Kabangi. Wana papa Félix abimaki aye na Allemagne. Ngana kamwaka mboko penze zo pela boye. Ozwi pe avion obimi ozongi. Seke na Congo ezaka nango na guerre te tokosaka bato. Po mboko penze za na guerre balobi bato bakomi na Brazzaville bazo katisa bakokota Kinshasa. Ata sommet yango ezo salama ya ba chef d'état moto akozwa avion akobima te bon abimi toyoki te ase azongi pe. Nanzela ya singa tozali na ndeko molandi ya kosunga biso tokabola mayele lelo. Papa Bob mbote mbote mama Mimi mbote na bayi mboka nyonso tu bazali kolanda Radio Panique na mokolo malelo. Olandaki sango lokola biso nyonso te mokonzi ya mboka azalaki na Allemagne esika alobi te oyo azobundisa biso kombo na ye Joseph Kabila esika te mokili mobimbe telemi e indexé Kagame Union européenne batelemi bazoluka ndenge nini bato bakoloba ba sanction koma melelo batangeli biso kombo ya moto mosusu. Donc elakisi nini totika na biso Kagame ezaka yete. Mama Mimi merci mingi na motuna na yo merci. Déjà ko benga moto lokola Satigula benga yo mokonza mboka ko sana offense na makomole nyonso. Moto wana azala a mérité atambala moko te atamba ya kozala même chef de quartier na mboka wana ya Congo. Bon aza wana mais ko bito benga na ko benga mokonza mboka. Eloko na lina loba on a bateau balandaka masolo ya Congo balandaka na oyo balandaki ezaki na kasi l'une des dernières vidéos ya papa Honoré Ngwanda heureuse mémoire aïsaki biso ba mission misatu ya sélection la kati ba mission ezaki ko divertir ba congolais na ko blanchir occupation ko légaliser occupation ko divertir ba congolais et puis na ko blanchir occupation siko to compte la dernière étape yango siko ya ko blanchir ba donc tant mokili telemi liboso ezalaki lokola lisano Rwanda Salibwe et pourtant il n'avait rien fait, il n'avait pris aucune mesure pour sauver Congo, rien. C'est quand tant que bajango batusu ba koti yango moni ko pena sur rien comme ya solo terme qui ne copie ko telema nini uti koloba contre Kagame to moni ba jeune footballeur ba jeune musicien ba intellectuel même Kutu na monsieur Botenga pour nazo pesa mbote ceux qui akorandanga amini dossier la docteur Mukwege na parlement européen et où tu peux voter à l'unanimité quasiment unanimité pour na kosenga Union européenne Commission européenne a kata wa contrat na ina Rwanda yeta ya bimi ayesi koyo ko dédouaner Kagame na kata makambo wana yepo na M23 wana. Ce n'est plus Kagame, ce ne sont plus des Rwandais, ce ne sont plus des terroristes et la sécurité armée rwandaise comme Sikoyo. Abinisi yango na munoko ya bingi bango ba opposant armé. Toza na simana bango ezali ya benga ka bengi Joseph Kabila. Boza komona esika nini bazo mema biso na lisano, esika nini bazo ko divertir biso, esika nini bazo ko distraire biso. Esika niyo surtout eloko moko ba mboso ya tseki bango nyonso ya théâtre mais na Congo nyonso comme théâtre. Mais si quand on a quelle est vraiment la vraie narrative ya Congo
par rapport à ce qui se passe. Pour retenir Nini, M23 Baza Banane, est-ce qu'ils sont des Congolais? Est-ce qu'ils sont des Rwandais? Est-ce qu'ils sont des terroristes? Est-ce qu'ils sont des opposants armés? Baza Baza Banane. Et puis qui est derrière eux? Voilà Sati Mokoyebi. Il y a toujours Baka qui bandeko. On a sauvé le Congo. Félix n'est pas une solution. Félix, c'est un problème. Donc, il faut sauver le Congo avec Félix. Non, il faut qu'on sauve le Congo sans Félix. Donc, il faut commencer par les chasser du pouvoir avant de penser au Congo autrement. Merci. Okamwa, mokonzi ya Congo, mokili mobimbe se signa ba accord. Te moto moko te akozwa pouvoir na minduki. Bas élection et salami na Congo na modèle et salamaki toyokaki. Tango ndeko koloba Congo esi kolama sans Félix. To bandela ba élection, to longola ye, to sala ndenge nini. Po tango ayaki na Allemagne awa esika ayeko tanga kombo akabila oyo batu bazoyeba lisusu te to bina na lokolo nini. Ayaki lokola wewa te. Ayaki lokola infirmier te. Ayaki lokola président ya Congo. Soko mutu aye lokola président ya Congo, aye kotala makambo ya Congo. Alobi na kombo ya président ya Congo pe ya bana Congo mobimba. Sika toko longola ye na mécanisme nini malobomboka yo. Toko longola ye na mécanisme oyo bango batia na kati ya constitution oyo basalelaka. Constitution oyo elema ye na pouvoir oyo ye ala pa kiseleka. Nayebi te constitution wana elobi balongola ye. Na article 64 ya constitution epekisi na bango bazwa pouvoir na makasi soki mutu moko azwi pouvoir na ndenge ya makasi pe akangami na baza kodirige mboka na ndenge ya mabe, il faut kobengana ye par tous les moyens. Déterminer moment il faut kobengana par tous les moyens. Ye asalisi bas érection wana oyo ya kadima en violation totale ya ba constitution wana. Élection ezalaka esalamaka na journée moko de 7h à 17h. Bango basali l'élection pendant 7 jours. Bakabola ba machine à voter na bandako. Batu bakenda ko voter pour mona ndenge eleka. Donc ezali pouvoir ya koyiba. Ezali pouvoir moko ezali illégitime. D'où bana mboka oyo surtout basengeli bazo minduki babima na balabala bazo mapanga basala bipona ko pinga na ye bazana droit na bango bazana légitimité ya kosala ngo. Tozwi libaku lelo ya kosulwana ndeko Chakudia na kanisi bandeko nyonso bayebi ye tokoyoka ye soko tozwi ngonga penza ye alobi na biso te bato bazopusana wana kala mingi te bakopusa na tina kisasa po baza deja na ngambo tokomi tolali tolamuki Goma asi tombe au coucher na yebite tolali tolamuki Bukavu tolali tolamuki ya lobi balobi dans 2 jours bazokota na Kisangani. Donc tozo bundate. Président Lorenzo a jeté l'éponge. Alobi ye akoki na yesu subato wana mibalete alongi na ye ko salisa bango dialogue te. Totelemi wapi na ngongo yo papa biso bato. Yo yebi lelo soko bitumbe katisi Kinshasa. Kinshasa eza ville moko eza concentré na population. Population eza na Kinshasa eleki ba ville na loba nyonso ya Congo. Population eza makasi na kati ya ville ya Kinshasa. Soko ndeko Chakudia yebisi biso te bato batelemi na Brazzaville bako beta siffler kala mingi te bako kota na Kinshasa. Toko kimela wapi? Toko gérer likambo yango ndenge nini? Nazotu na mituna ebele yozwa ka oyo kozwa. Bandeko mosusu ya UDPS biso nsoto moni balobi te bato ya katoliki bako sambela te mokolo ya dimanche bako kota tina ba église. Est-ce que wana eza moyen ya ko favoriser bato baza na Brazzaville te po batiela bango couloir? Tango mobulu ekobima na kati ya ba église bato wana bakoti po soki penza ndenge ndeko Chakudia alobi te baza en face na Brazzaville etikali muke bakota. Donc bazo lukela bango couloir malobomboka yo. Mama Mimi, oyebi basile oyo tozalaka na yango oyo tozwaka
ceux qui va hirondelle va vandi kotambola c'est que printemps za koya mais ezalaka pe na basine tomonaka lelo oyo na bachancellerie ya bapays occidentaux so bavandi kobelela bato na bango ke bobima na bamboka bobima mingi ezalaka basine moko ya malamu te biso toyebi ke c'est vrai Kinshasa lelo ndenge ezali boye ezali déjà encerclé ezali encerclé na bato ya ngambo nga na benga bango banazi tuti bazali déjà na ngambo ya Brazzaville na maluku na bango na ngambo ya Brazzaville bazali na ngambo ya Congo Brazzaville na frontière na Congo na Congo bazali na République centrafricaine donc Kinshasa ezali déjà encerclé et le sikoyo nyonso tu wana moyen po bato oyo bazali koya esi baya liboso bazali bato oyo biso totelema mpona kobundela mpona kobundisa mpona mboka na biso toboyaki tokɔta na bowumbu ya Rwanda na ya Uganda yango totelemaki tosengaki tobundaka bato wana bazali me lelo soki baza kokɔta na Congo baza koya lisusu na bafacilité lokola bato baza kokɔtisa mbeli na kati ya beurre ezali mpo bazwaki bacomplicité na kati ya Congo e bacomplice ya liboso ezali Félix Tshilombo Tshisekedi na famille na ye bango bacomplice ya liboso bato babongiseli bango mbeto mpo bango baya kolala ezali bango wana du bango baza problème lelo tokoki koboya te batuti baya kokɔta na Congo baya kokamba biso mais totikala na Félix non bango nyonso tu baza problème tokokabola bango te il faut kobengana nanu Félix tosala bloc mpona koyeba siko ndenge tokoki kotelemela banazi tuti oyo bazali komema nanga oyo baza komema nanga na liboso lokola cheval de Troie ndenge bamemaki Laurent Désiré Kabila il faut totelemela bango yango mama mimi nazoprofite kutu na yango j'aurais dû commencer d'ailleurs par là ya korendre hommage epai ya Leki Nala un vaillant combat, un soldat, mon héros, après le papa Honoré Ngwanda, dans le deuxième héros, il y a résistance, où il y a pris arme à la main. Nous avons salué mémoire, il y a qui n'a eu Delphin, Tatembo, où il y a mis na combo, il y a Delcat, Idengo. Où il y a assassiné lâchement dans la ville de Goma. Delcat, Idengo, Azali, moi, il y a Asara succès na ye, Asara Banzembo na ye, pendant la béni, si Papa Boutembo Asara Koulin, c'est un grand leader. C'est lui d'ailleurs le vrai fondateur, il y a le groupe Mabinga Bawazalendo. Delcat Ayenda Kinzembo, contre le régime, il y a Félix. Bazouye Bakangiye na Beni, Baeko Tchaye na Boloko na Goma, condamné à 10 ans de prison. Abimi na Boloko, il y a quelques jours, à l'air Goma et Kouyi, Abimi na Boloko ne pas se sauver. Si Ayokuta Raliwa, babomiye na batuti na banazi tuti babomiye mais ngai nazali koloba ko responsable ya liboso ezali kaka Félix na intolérance na ya koma na yango ya kokangaka batu pour un oui pour un non kokanga batu kotia na boloko soki Delcat azalaki na Beni na ye lelo oyo alinga ya kuta na liwa te mais abimi na boloko tango Beni comme ezali déjà encerclé il ne pouvait pas rentrer na mboka na ye na Beni azalaki na nini lokola azali révolutionnaire aza na makila wana al continuer misala na ye kaka na mois 2 jours affaire na libanda asali pe banzembo mibale oyo azali ko fustiger ko dénoncer occupation rwandaise na ba complicité na bango na kati ya Kinshasa oyo bazali régime avant Félix ba abomi mwana mobali wana vina yesuki mais azamoto na solo la kana ye mingi abanga kaliwate liwa elobilaka ye le côté po azalaki na 10 ans tango babomaki papa na ye tango ba décapitaki ba parents na ye na papa na mama bakata bango mitu à sa présence abanga rasu liwa te yalo baka soki déjà ba papa na ba parents na ba boma bango mitu bon lo ninga na ko banga su liwa akei molimo na epe manakina yango mama mimi na ndalo bake eloko wana nyonso tu ezali kolakisa biso na ndenge nini IDPS azali kosala biso mobulo eloko ekomi babenga bato baya kopanza baeglise dimanche bato basambela te ntango baza kobelela yango bato baza komona bakonzi ya mboka soki bazalaka baza kolanda yango mais parce que ces gens-là bango ils te permettent de tout parce qu'ils sont permis de tout baboma bazokisa basala boye
bakangaka bango te basala eloko te mpo basala yango na nkombo ya bénéfice basala oyo bakosala mais sikoyo nyonso to baza kosalaka bazomonaka te réaction yango bango bazomona yango teke baza kose fragiliser réaction bato komini en tout cas bato balekisi nanga yango ya na ye kaka bato balekisi nanga yango ya na ye kaka oh nga na kobenga yango eza na cadre ya mission oyo Félix azalaka na yango ya kobongisela bato ti terrain na cadre ya deal lokola deal na ye oyo ekomisaki ye na bokonzi po ti lelo mpe nano ayebisa biso peuple congolais te aprometaka bato wana nini mpo batia ye place oyo ezalaki parce que Félix aza moto bango bakoki kotika place wana te aprometaki bango nini mpo batia ye wana okomona mama mimi ndenge ye Félix se comportaka bakala bunanga kanda ça fait 3 ans baruture wana banini ekenda banda kala bamasisi ekenda banda bamikolo ebele Félix azalaki kimia bapetisaka baconcert na bastade de martyr basalaka boye atambolaka na ye baprésident nyonso tout na monde surtout soki pays na ye eza na oyo yabengi bitumba mokolo ya banoel mokolo ya bonane komona ye akei kotala batroupe akei komobilize koreconforte batroupe na ye me na Congo Félix asalango te asala ata symbole aya kaka ata na kan kokolo ata na kan church ayamba avanda na basoda apase noel na basoda basala boye yaki na message kuna atikala mosala ngo mokolo moko te boyebi na noel na réveillon le 24 le 25 Félix azalaki wapi ayambaka bacomédien baesobe basaisa ebali baonda pataki na bango apasaki na bango noel maintenant bamilitaire aza motu kuna te omona kaka toujours na kati ya jouissance mais kaka nde lere goma ekwei ondire bango baye kolamuka mpo goma ekwei ngai nazo bango tous les nayebi te nyonso ezotika ezolesa croire ke bayokanaki na bango bino bozwa bino partenaire kuna bolia baminere me bomeka kosimba goma te ondire na basimbi goma nde sikoyo bango batelemi bandi koatake biso mais Congo a prêté serment à l'Obi aza kolapa ya kobatela intégrité territoriale ya Congo. Intégrité territoriale ya Congo ezali 2 445 000 km. Yango wana superficie ya Congo. Soki babotoli Butembo, soki babotoli Rutshuru, babotoli Masisi, yo vanda kimia. Eza trahison te. Soki armée ya mboka mapaya, ba militaire ya mboka mapaya, ba koti na mboka na yo na minduki. Yo kobunda te obengi bato boke de kosambela na droit international obenga ngo ya capitulation non d'où eza trahison haute trahison Félix asali haute trahison Félix il faut kokangaye Félix faut kosambisa ye il faut Félix kotaye na boloko lokola bango moko bazongisi peine de mort to luka pe mutali posé kozala nani vrai client siko ile wana Félix papa bobo na yoki olobi asengaki bato basambela lelo oyo losambo epa na biso perdre signification nango to losambo ezocontribue na bamabe mosusu namonaki ndeko Félix akei mpe kosambela epa ya walesa oyo aki komibalolana na potopoto soko na potopoto na drapeau ya Congo na nzoto est-ce que biloko wana nyonso ezodistraire même ye moko président de la République te nesika azala concentré Israël oyo tolobaka ntango nyonso Israël azana minduki oyo ye azobundela tango bazobundisa Israël akangi maboko te Israël azobunda na minduki kasi biso tango tozosambela tozobelela nzambe ya Israël sikoyo Israël ye moko tango azana bitumba akobelela nzambe ya Congo est-ce que za babo esambeleli na biso ya mabende ezo distraire biso po lelo soko lobi boye na mboka na biso bakangi yondoki sans effet au nom de Jésus totindi yo bisika bikauka azana milimo donc okoki kolobelo ko moko te oyo ozala mutu misala mabe oyo ezokende na donc bato bazo empêcher yo osala analyse o réfléchir soki okei bongo balobi muta baloge est-ce que biloko wana eza ko contribuer na régression ya mboka na biso to biso toza penza peuple moko na ebite soko na bi spécial état mususu mo eza faible malobo mboka yo mama mimi ngai na koyanora na yango boye avant 1980 avant ba église de sommeil oyo eya parce que ebandaki na ba année wana ebandaki na ba fin ba année 77 70 na église na bana na église de Malamu
si elle te comme 82, 83, 84, mais abimisi bana, ba coutinho, ba soni kafuta ba ko panzana. Mais avant banguba ya soko tali ndenge biso ba congolais to bandai ko vivre. Kaka na ba confession mine ko to zalaki na yango catholique, protestante, kimbangiste na armée d'Isali. Et tout comme ba kisana moi muke ba témoin de Jéhovah. Dans la vie ya ba congolais ndenge zalaki, dans la moralité ya ba congolais ndenge zalaki, dans la place to zali lelo banda batu oyo nyonso ba koma ko sambela. Papa Boboli mbisa mwa miniti muke to zwande kwa zali na singa to yo tikala to zozongela yo ndeko mbote Oui, mbote mama mimi. Toko yoka yo ndeko. Moi j'allais maintenant intervenir mais l'autre tu l'as dit Félix Salobi, Zali Kagame et Zali Kabila. Mais pourquoi zokinda ba militaire na kingakati te? To mona ga nani Dos Santos nani opposant na ye. Dos Santos a tindara ba militaire. Na savimbi. Comment expliquer ces garçons, il y a un moment bonobo, mais ils ont interpellé dans ma pinga. Comment expliquer ma mimi, Moutazo Bundisayo, au Tikié, et puis aux autres, ils l'ont moroté. Expliquer naï. Denis Sassou Nguesso, Agnès Nico délogé Nani, l'Issouba. Vous avez que ce métier a compris ça. Ça, c'était vraiment ma question. Vous ne voyez pas qu'ils ont compris Kingakati, pourquoi ils allaient Nani interpeller? C'est ça ma question, hein? Totondi yo botondi ya mingi ndeko 02 732 na sepeli lelo ozaki na mwa dose na linga kolo babwe ndeko amataka mingi lelo amati mingi te. Papa Bobo nakanisi na kopesa yo maloba o ya nolandeko. Ndenge nini adresse ya Kingakati eyebani? Kongo mobimba toyebi esika Kingakati ezala. Kabila banda alongwa na pouvoir motomoko te ayoka te Kabila asexilé na mboka boy. Abimaki kokendo tanga classe na yeso en Afrique du Sud na kanisi yaki période oyo. Félix Sarosa a prêté serment na deuxième mandat na ebisute. Toyo kakayete te abimi akayeko s'exiler. Nombre de voyages au Tshisekedi asali ye Kabila sali yangote. Donc toyebi esika zalaka. Ndenge nini ayeko tanga ye kombo na Allemagne nzoka ye na mwana ngodani Kabila bavani isika moko na Kinshasa atindeli ye batote po ba déloger. Motuna ndeko na kanisi yango wana na interpréter kaka malobombo kayo yango wana atindi batu ba déloger yete asali ba mandat d'arrêt international basali ba mandat d'arrêt internationaux batie na kati na yango batie ba Jean-Jacques Mamba ba Corneille Nanga basali mandat d'arrêt contre Kabila ngote o azali sima o azali patron ya bananga ndenge moko pe azali koloba ke le Rwanda nous agresse atikaki la relation diplomatique intacte ambassade ya Rwanda na kati ya Kinshasa yepe ambassadeur na kati ya Kigali atikaki ba frontière ezalaki polele atikala jamais tina mukolo lelo atikala jamais kosala déclaration de guerre ti lelo acha état Congo na état de guerre jamais atikala kosala ngote tina mukolo lelo et puis na espace aérien congolais ezalaki nango ya kofungwama bavion ya Rwanda indikaka nango wana baosala mbongo na bango tina mukolo ya lelo oyo tina mukolo Goma ekwei nde baye kosala semblant badi o bakangi frontière bozo contrôler sous tes bobi bokangi yango babengani ambassadeur est déjà parti mboka munene sekei o parti o bango baza ko contrôler lelo eza munene koleka France eza munene kozwa France na Belgique ba parti oyo nani ba Rwanda bazo contrôler lelo Papa Bobo limisa mo moke na yokaki olobi a déclaré guerre te batonde bapesaki impifote po ya lobaki soki deux chambres wana ba se réunir bapesi impifo na moindre escarmouche ya kokatis. Donc ngai na comprenera que ti lelo na Sénat na Parlement bapesa ye mpifo ya kosala guerre te yango atelema boete te ezali bongo te mama mimi déjà wana ezalaki comédie elakisi ki donc déjà ye moko oyo bango babengaka ye soki chef soki président na bango babengaki président ye moko ayebi interpréter constitution yango te ayebi otanga constitution yango lobaka te mais mpona kodéclare guerre soki olingi okende kobunda na bato Congo edécide ke ekende koattaquer lelo Congo Brazzaville wana nde faut azwa aval ya ba deux chambres ya parlement réunis azwa aval ba ya congrès mais soki ba attaquer yo oza na droit ya ko se défendre ozali kutu te na tina te ke osangisa ba chambre wana mibale pour se défendre il faut se défendre automatiquement mais ya na tina na yango tango asalaki état de siège
Tant à ça que l'état de siège, ça ne c'est pas congrès. Dernier mot repère que tu as fait mboka na état de guerre. À ça on peut être lelo. Bon, motuno ndekwa uti ko tunawa. Pona nini ake ko indexer Kabila na étranger alors que bavanda kana mboka moko. Elingi ko lakisake Fati azali comédien. Ça il s'inde comédien. Oh, Fati est plus talentueux que Saïsaï. Fati azali comédien. Azali ko lali sabatu ba pongi. Azali pouvoir à maman mimi. Bon, moi quitté dans stade de martyrs. Tant wana mboka za mobimba. M23 azala quitté ba Rwandais bazala ki bon. C'est vrai que la tuerie ezalaka dango toujours car ezalaka toujours banda kala na est kuna. Bon, moi ete basangana ki kuna na ba oyo de ko Fabien benga ka ba fonctionnaire de monsieur Dieu o aye ko bonzela mboka epa ya nzambe. To mona yango te siko banda to bonzela mboka epa ya nzambe. Bota na siko vi ya konguza de londenge ni. Mboka o ba bonzela epa ya nzambe ba M23 ba koti ba tuti ba koti ba une partie. Mboka o ba bonzela epa ya nzambe corruption ko sakanate ba détournement ko sakanate. Mboka yango wana ba kuluna ba komi su ebele. Mboka yango wana ba wewa donc mboka ngodo na éviter ce qui Congo pourquoi ça na batu na kati ndeto benga yango sous pays. Mais sinon l'état ça kufa kala. État na Congo ezala le tout. Sikoyo Yesu sikoyo ata ko sala nini na kati na yango. Goma ekwei babimi lisusu. Yo zolo ba Goma ekwei kisebo sembe akoluka yo hein. Azela abunga makaka abungisa ndenge na okima lokwa sakimisi mwasi na bana ye pa abunga mandeni ye pa okima soka oza na chance okima Goma ekwe yawa bango baye o toke na kosambela bake na pays du peuple bake de kosambela babomi plus de 5000 Congolais mama ti lelo ndenge tozali koloba na yo boye kizo ya Goma babukaki batu wana baza kosala baosala ka porte à porte baza kokota na bandako kokanga ba jeune garçon oyo zio wo wazale do baza koboma na ndenge tina ndenge toza kosolola boye ba nouvelle eza koutela biso na Goma tina lelo baza koboma ba jeune garçon na ndenge ya kosakana te babi bango baza na prison te baotya bato na prison te baza kotelaka bato na kati ya bandako baza kobomaka bato sikoyo mboka yango bapesaki yango epai ya Yesu yango sikoyo aza wapi tozali kobatela biso bakongolais aza wapi tosala ye tika yaya vanda na mboka tata akita na se awa makambo biso tokoma kosala na satana azokamwa toleki ye na bosatana alobi ye kolo kindoki me biso tokoma na kindoki pro max yo kotinda yaya otuna ya Yesu akoya na makambo aboyi sikoyo nakotuna yo ndeko nanga oya alobi na biso te Kinyarwanda eza pe moko ya minoko ya Congo. Est-ce que lelo nalobaki yango mokolo poso elekia tondi makaka ndenge batozalaka Mobutu akende soko atali gorodo akoya ayata ezala tali gorodo donc biso tozongeli lisusu likambo yango Tshisekedi akende ata soki nanga koya aya kaka mais agenda caché ya nanga eza nini? Est-ce que tozo yebate toko sala lisusu rebelote na likambo yo tozo boya nanga zo ya ye mokote lelo ye komika kananga d'ailleurs on entend plus nanga que M23 na makambo rebellion zo kaka plus nanga moi mukeba ye kolandisa M23 bazo tia ye liboso po bala kisateza likambo ba congolais bango na bango. Est-ce que yokaki ba revendication ya M23 tango balobi soki ba ko négocier bango o eloko nini o bango balingi enfin M23 nanga kwen wana nyoso oyebi eloko bango basenga ki balingi okoki kotangela biso moko mibale bango bazali kosenga balobi kimia pona ba tuti congolais balingi mabele pona ba tuti congolais na ebite ngai soki nazali mutu ya ba Congo eke nazali mundibu ya ba Congo nazwa minduki po bapesa nga mabele na ngai atake mundibu bapesa nga mabele na ebite eza na sens te mama likambo ya Corneille Nanga c'est un suspect. Corneille Nanga azali victime ya politique tribale et injuste ya Félix Tshisekedi. Nanga c'est un voleur, Nanga c'est un criminel, sa place est en prison. Nanga zali ba oyo ba fabriquer biso monstre. Le peuple congolais a se mobilisé, a bimi na se ambula accueilli ko voter, a voté Martin Fayulu. Nanga Kabila na Félix basali complot, basali crime, ba yibi peuple congolais ba vote na ye, ba pesi yango et pas RSLR Fati.
donc nanga za criminel par rapport na yango nanga na moyibi na ye asalaki na seni asombaki bakare minier asomba tongi ba hotel asombi bakare minier asala oyo akoyi kosala bafamille Tshisekedi na balokoso na bango baye babotoli bakare minier donc conflit ya nanga eza problème na ye personnel na famille Tshisekedi nanga yaki na exil na Belgique déjà babunanga na ese kweya déjà baruchuru ese kweya nanga za civil akeya akomi kuna na Goma nanga asali AFC Alliance du Fleuve Congo ake kosala yango nani apesa mokonzi apesa ki maloba nani apesa ki ordre epai ya groupe armé nyonso tu wana y compris M23 et batalban di mananga kuma mokonzi na bango parce que nanga za civil nanga za même pas na minduki aza même pas na la troupe nani apesa ki ordre epai ya bato nyonso tu wana po bandima kozala na nsima ya nanga bon comprendre que ezali Paul Kagame. Mais la responsabilité de Félix Ezawapi, toujours le Kambambo Kamama. Makambo est aussi la banda kala. Pour la nini, pour tous ceux qui na moto moko, oyo nzamba touché qui moté manaye. À sala oyo aucun autre agent. Il y a renseignement, il y a monde à sala responsable, il y a service à renseignement dans monde à sala. Mon côté à sala yango. Honoré Ngwanda qui oh nous soyez comme secret d'État, oh nous soyez comme secret professionnel, oh nous soyez comme complot contre notre pays. Attaqué à mon livre, à sali à mon vidéo à l'objet télé. Mais à l'époque, il a été combattu par la famille Tshisekedi na IDPS na bango. Siko bomituna et loko nini oyo batu ya IDPS babandai ko combattre Honoré Ngwanda. Oh aboma bato. Oh Ngwanda bomaki batu, Ngwanda zaki criminel, nataka Mobutu Ngwanda zalaki boy. Ngwanda za koyebisa bino lelo oyo mboka na biso eza na danger. Asala kutu ba vidéo, abenga papa Etienne Tshisekedi atanda la main. Boya to sangana to sukola mboka na biso eza na danger. Bazo finga ye, bazo ko bengana ye, bazo mokonzi. Bakomi kuna, babotoli kutu nanda ko Honoré Ngwanda na Rico Kotier na Gombe. Babotola ye nanda. Sikoyo. Na eloko nini oyo Honoré Ngwanda lobaki oyo akomaki oyo lelo ezali kosala mate. Pourquoi siko bango balingi soki ezali ya solo Félix azali lelo na bitumba na Kagame lelo siko bango balingi bato batelema baya na nsima ya Félix baya kobunda mpo na kosauve Congo na ntango Honoré Ngwanda abeyelaki Honoré Ngwanda kutu azalaki na libanda azalaki na pouvoir te mais bango bazalaki wana il faut qu'on reconnaisse yango Etienne Tshisekedi azalaki l'homme politique le plus populaire na Congo. Pourquoi va saisir ce message on a pour l'intérêt à Congo pour la sauver Congo. Le lot place to commis la situation moko izaliki li kambute to ko bandela même bana na biso ba ko bundela mboka. Si le bon nous a bana na biso ba ko bundela mboka na biteni boni. Po lelo na yebite bandeko so bo yebite bandeko na biso ya Rwanda na bengi bango bandeko lokola ba être humain. Bazalaka na histoire na bango mususu nga na kutana na ndeko moko wa Rwandaise alobi batero bango ba reklamaka epa na biso na Congo ezalaka uto ebandeli ya bango biso nde tango na yebite soko pona bango na conférence ya Berlin bakabolaka ba mabele nde esika biso tozwaka mabele na bango donc bango bazalaka na version mususu ya histoire. Donc ti bazokota babunakana, ti bazokota ba Minembu, ti bazokota ba Goma, pona bango eza ba territoire ya Rwanda. Ba il ne faut que récupérer ba territoire na bango. Pona bango bazokota na Congo te. Bazozwande mabele na bango oyo Congo azwaka. Mais malheureusement en complicité na bandeko na biso. Papa Kabila le père, kombo ya kisun Laurent. Bao ba yebi histoire na kanisi papa yo yebi yango malamu. Laurent yaka lokola koma présidente. Aki ko accompagner bao ba yaki. Toujours na mission ya ko sala ba benga la république na bango yimwa tuti. Ba salaki na mission na bango ndenge ndeko alobaki depuis 1962. Ba si ba tia ba biloko en place ndenge nini ba kokoma. Et ba utiliser banani bandeko na biso. Ba zui Laurent Désiré Kabila. Mema troupeau. Papa, ti tango ba yebisi ndenge toyoka que yondo zoko ma président asutuka ya ko sutuka po azalaka na but akoko ma présidente et puis patriotisme loko les zalaki pa naye yango emema ye na kunda lelo po yebisaki bango ndenge papa Tshisekedi yebisaki bango senga facture tuna bango tozo devoir bango combien
na rebellion nyonso obie mboka soka eza na bitumba basengaka maboko na bamboka mosusu ndiakisa ndenge biso tosengi na ba Afrique du Sud lelo mais na suka tuna facture eza combien bazonga emema ye esika emema lelo yo lokola biso tolingaka kaka kobandela eloko tosalaka tozwi lisusu nanga rebelote donc biso tozo teyama na eloko te tozo se comprendre na eloko te tozo kendeka bon be badama fou Sangai il a profité de micro na yo pour rectifier mabiloko mibale na uti koyoka an tangu ba Rwandais ba attaquer la coalition Rwanda Uganda Burundi à l'époque tangu ba attaquer Congo Zanzela AFDL Kengo Adondo premier ministre Maître Gérard Kamanda ministre des Affaires étrangères Honoré Rwanda conseiller spécial ya Mobutu na papa Vundo était Bemanko directeur ya cabinet Kengo Wadondo azako leka na ba radio bangono sur la télévision bazako belela ke ezali agression rwandaise ezali rébellion ezali agression rwandaise bangono sur bazako yebisa biso ke ezali afdel teza kabila yako kota na masolongo pe na sima lokola nanga boye bangono so bandaki kabila yako kota ya correction de bangono na sima tango na ba continent Congo bazako belela Etienne Tshisekedi alobaki et ce sont nos frères, laissez-les entrer. À Senga écoute, ba membre de notre IDPS ba yamba bango sika baza kokota. Mais tant que ba komi na Kinshasa, akanisa ke yeba ko tie premier ministre. Et sika ba tie premier ministre te na yebi susu mukolongo abimi na audience na bureau ya Etienne Tshisekedi. Azala kina papa Robert Mukendi, je crois, oui. Alobi, notre frère est pris en otage par les Rwandais. Aonsenga na ye apesa ye banani bato kaka ye autobenga quelques mois plus tôt abenga ki bango ba frère na biso botika bango bakota ba commission tango wana ke ba Rwandais bazuka Kabila na otage ba pe Kabila senga facture bazonga donc il y a sa complicité ya Kabila ba Tshisekedi na masolo wana ko le bape ke Laurent Désiré Kabila commis na Congo patriotisme na ye sali wana pe zali pe Kobongo la histoire. Laurent Désiré Kabila a tikala kokoma parce que sa patriotisme il était déjà sur les patriote, il n'aurait même pas signé accord à signer avec la Rwanda wana pour ba menaiti na Kinshasa. Il n'aurait même pas participé à bango parce que yeba ki loni basenga ki déjà. Laurent Désiré Kabila a été contraint par le peuple kinois ya ko kabonana ba congolais. Ba kinois biso to monaki ndenge baza ba Rwandais ba comment se comporter na terre conquise. Na territoire conquis na kata Kinshasa ndenge baza ko buzwa ba voiture tout monde ezo ba voiture kitoko baza ko zwa eza ko kendaka na aéroport ezo ke Kigali ndenge baza botona ka ko sala ko traiter bana basi ou la miniji ko beta ko sala les Congolais kinois en avaient marre des Rwandais et Kabila zaki na choix il fallait kabwana bango voilà vérité à histoire de yango wana azaki na choix il fallait kabwana bango sikoyo esika otozali Félix a ebisana no bato. Mukolo Félix a commis na bokonzi na ye akei voyage na liboso salaki akendaki na Rwanda. Esika akendaki kokoma na livre d'or wana ke o ezoleka na Congo eza ba dégâts collatéraux. Mais wana abimaki wana salaki émission na azaki na alobaki interdit salaki wana. Alobi ka kamoni ngamoni Rwanda échanger po yembala liboso yaki na Rwanda. Yena mwasi na yembala liboso siki makona Kigali ezaki na 2003. 2003, c'était en pleine guerre. C'est dit que ça a été dans Rwanda, dans le Rwanda, dans le Rwanda. Donc, vous avez vu que le bureau qu'on a dit, le spéciaux d'indice, ça a tellement ébélé la complicité à Félix na Batouana. D'où Félix, c'est un problème. Tokoki ko kanisate, atambala moko, et tout le solution pour le Congo avec Félix. Et c'est impossible. Et ça dit vraiment impossible. Félix, il faut que vous voyez ndenge moto de Paul Kagame, ndenge moto de l'autre que vous Nanga, ndenge moto de l'autre que vous Bandazi à M23. Mais Tommy Post, ça n'a été du peuple congolais. N'ayant nos autres, ndeko Martin Fayoulou. Naïbi alandaka radio au midi, à Koyoka et Ngoto Bandeko Naye, Benjamin Kaboul, Bakoye Bissaye. Martin Fayoulou a vu le Bakazali, président élu. Martin Fayoulou, à le Bakazali, c'est l'homme politique le plus populaire à Congo.
occasion yango et PCMLIE. Le pouvoir est dans la rue. Le pouvoir est dans la rue. Martin Fayulu, Lucas Sokindengeni, Bimisa Batuna Balabala Salani, Zoa pouvoir na yo, récupérer pouvoir na yo, Pepe Sakiyo, na 2018. Après Luka Ota la Ndenge no Koko Tia Biso na Kimia, na Bato, Bazali ko envahir Biso. Mais Pepe Congolais, to kanisate ki bananga bazo yawana po na bolam na Biso. Ezali komi kosa. Mais to kanisa pete ke kotika Tshisekedi azala wana, eza po na bolam na Biso. Derrière wana bomoni yango bino moko ndenge bazo nyata bino lokwa bakayasa. Okoko consolate, basala ka olo balingi, bakelo ko bamba mabanga na archevêché, bafinga cardinal, bakanga bato, basala boye. Pozo komona yango. Donc ceux qui le oyo, bosali bloc, bokosami, bosali bloc, ils vont tout sauver Tshisekedi contre Batuti. Quand on vend dans ngwende na yemba, akosala bino kutu ya mine ne koleka su Batuti, on passe sans ça la mode déjà sikoyo. 105.4 FM, Radio Panique Africa, l'un des clics, moke, tolingi tosi salisolo nande konabiso, bobo azali bongo na mboka France, ya poto zwa pendeko chakutia. Kasi nalingi na ebisa ndeko, psychose ezo kota na mboka Congo lelo. Soko koyoka yoko lobe, komi loko ezele ko moko voulu par les dirigeants na biso, to biso moko nde batu tozo banga kaka po, tozo kima mbula na mopepe. Mais, Maman Mimi, bato baza na kati na biso musala na bango ezali wana ebandi de lote likambo ya Congo ezali c'est un complot international eza na ba chancellerie ya bamboka ba pays occidentaux musala na bango ko bengaka ba autorité entre guillemets ya Congo ezala ba autorité militaire ezala ba autorité politique kutu pe na ko bakisa pe na ndambo ya société civile babengaka bango baza ko corrompre bango baza ko pétisa bango baza ko salaka bo. Donc il y a des gens qui sont na pays bazali payés par le pays baza ko travailler pour le compte du pays mais entre-temps bazali ko bundisa pays na kati baza bambuma ya l'idée baza ko lia pays na kati bazali ebelé y compris la famille Tshisekedi bazali vraiment ebelé sikoyo biso mboka il faut te sauver mboka wana. Bon, pour Tshisekedi azali kosala biso mabe, pour tomber tribalisme, parce qu'il y a tombé népotisme, parce qu'il y a diviser la population, parce qu'ils ont monté les uns contre les autres. Il y a moins de sengel na biso to fongolanzela na batuti baya. Moi je pense que c'est oui et vous avez une mauvaise réponse. Alors, ce qui fait le lobby, ton bundisa ba Tshisekedi, ton bundisa ba tuti, et que famille Tshisekedi base à la cra de Sousouana, na ba népotisme na bango, na ba favoritisme na bango, na ba vol, na ba escroquerie, na ba détournement de ce bazako salaka au détriment ya peuple congolais. Ezali pekaka, ce to dit oui et vous avez pekaka réponse à ma pays. D'où réponse ezala kaka moko, na bandeli ya bango, faut que tu bango sur na sac moko. To bengana bango nyonso tu to sala makasi to bengana bango nyonso tu likambo ezali tozomona ndenge baza ko se comporter tala hypocrisie tala muto ndenge ndenge za mboka Kagame alobaki devant la représentation diplomatique na mboka ne era représenté ki bango baveu na janvier 2023 alobaki na bango ali bolanda mutu wana na 2024 plutôt tata wana kuna na ngambo aza sérieuxité a respectaka maloba na été mais ngai Kagame ngai na bino tokoki ko travailler bien tomona ki Union européenne signé ba contrat na ye tomoni ba entreprise ebele na mokili eza ko signé ba contrat na Paul Kagame pour ba minerai ya Congo tout ça parce que Félix aza sérieuxité parce que mutu mobimba à part koloba bonjour tout ce qui sort de sa bouche ezala ka lokuta akoloba likambo na tongo na poko awanga nyango akosala boy tomoni ya suka awa ayambi oyo babenga ba père spirituel l'église catholique na église protestante ayambi bango basololi bayebisi pe intention na bango ki ba okekuta na bato nyonso babimi wana ba communiquer yango pe to okende kokuta na ba bato nyonso tuti na libanda ya mboka mais sika bakei kaka ye Félix ayambaki bango atindi bambwa na ye bakomi koya kofinga sikoyo basango bakende kobamba mabanga dimanche basala boye basango batraître et pourtant bayebaki eloko nini bazali kosala eloko nini Félix ayebaki tout oyo baza kokanisa kosala namoni sikoyo
ba escroc oh bato basangani na association des malfaiteurs oh ba bengaka ba pasteur ceux qui disent il y a l'église des réveils bango pe baye bakota pe na kata danser pourtant ces gens-là ils sont responsables de ce que ça na yango lelo bango ne ba soutenaki forfaiture oyo ya kadima bango ne bando fait kadima bango basali ke kadima vanda wana comme président ya seni na ba élection memeli biso kao lelo na mboka lelo baza koya net pe loko zala kite bazo ya lisusu o ba ya ko bebisa ba démarche oyo ba initiative oyo ba prêtre ba prélat catholique na protestant bazui pona koluka pe na ndenge na bango na di na ndenge na bango bango bakanisi ko ramener pe mais bango pe soki na solo soki bo beleli yezu akoki kotinda pete mais bon s'organiser autrement limbisa ndeko bobo na yoki eloko moko lobi awa te bakendaki kosolola bandeko ya bayamba ezala yamba katoliko ezala bandeko ya yamba protestant bakendaki kokutana na ndeko Félix Tshisekedi azalaki au courant ya ba démarche na bango que soki balongo epa na ye bakosala tour ya komona bananga et compagnie pour bati akimia mais na yoki ndeko Zakari Bababaso ya lobi non eza lokola Tshisekedi ayebi démarche oyo bandeko banganga nzambe basalaki te kutu na avion oyo bango bakotaki ememaki bango na Nairobi Jeannette Kabila azalaki na kati ya avion wana olandi Zakari Bababaso te bazalaki na Jeannette Kabila na kati ya avion ngape na sina kota avion tokutani na Félix Tshisekedi soko kutani na mutu na avion bo na lobi teke ya bango ezali bongo donc sina kutana na Félix na kati ya avion nako ba Félix tango wana aki Félix donc okoki kokutana na mutu na kati ya avion esengi kaka tete boyokanaki bo oya bango coïncidence pas coïncidence na yebite mais il que ndeko Zakari Bababaso ya lobi na démarche ya basango na bandeko ya protestant koyoka yeza lokola te ndeko Félix ayebaki démarche na bango te et pepo wana o bango bakotaki bakuti Jeannette Kabila na kati ememi bango nano na Nairobi na sima Nairobi nde bakeko bimila na ndako sima ya Rwanda pona nini makamu na biso moko nano bakolomboka tozozwa ngo na légèreté boy mama mimi na bandeko bazali kolanda na kanisi biso na studio Zakari Bababaso azali nani Zakari c'est pas une référence azali moto akoki kolobate bato apesi c'est bapesi oyo alobelaki biso ke Félix ayibaka mbongo na parlement aliaka mbongo na tata mwasi na ye tata mwasi na ye chika bayibaka mbongo ezalaki Zakari te oyo alobelaki biso ke Félix atangata aza na diplôme te aza même pas na diplôme d'état ezalaki Zakari te lelo ye akomi kobetela so Félix yango maboko mais ngai maloba na ngai nazwi epai ya oyo azali lelo président il y a la deuxième institution, il y a la République démocratique du Congo. La Tchamba Guy même neni. De Vital Kamere à répondre Eliezer na kati ya parlement. Na kati hémicycle à répondre Eliezer ou la réponse officielle. Alors bien Eliezer qui basango ba mona ki na no Félix, ba mona ki Martin Fayulu, ba yeba ki exe ki bango ki bakei na ngambo ba kosola pe na bato na ngambo. Yé Martin Vital Kamere azali kozela l'air basango ba kozonga ba ya kosala Félix rapport ndenge makambo leki kuna donc ba yebaki yango wana ezali voix officielle donc ba yebaki yango donc batika kokosa biso wana batika kosala biso ndenge ba mesana IDPS bazala toujours bongo ba signer na tongo na poko ba retirer signature ba sali boy nazalaki envoûté azalaka na liloba moko après ba bengi bato na basombeli bango babangi basombeli balambeli bango musuni ba misuni ya milu l'air barolia ba milu ale ba bini na balabala ba komuganga ambongo yo sole yo basali be pourtant mon konzela bango yebi ndenge mo pe mon konzela bango azana ba Kagame aisala na ba Kagame asala ka mieux surtout tout mona mwasi na yake na kobina na ba Kagame kuna tout mona ye yamba Kagame na Kinshasa Kagame alala na Kinshasa ayeda yamba Kagame na Goma to yo nani obo ya Kagame yo nani obo ya Kagame ezalaki bande ko yebisa ko yembela ngo biso ba résistant parce que biso à l'époque tozalaki ko boya Kagame tozalaki ko benga Kagame criminel bango ba yembeli biso yo nani obo ya Kagame sikoyo pour ce que za na numéro Kagame okomi assassin mais oya bango mutatu na kati oya bango soki basali eza pour l'intérêt Congo soki mutu so keka na nzela na bango akomi traître ba jewana esi to yebi yango e bandi kala même na IDPS kala ceux qui diriment la tête Mobutu Mbote aza traître
Pourquoi je dois remonter les temps? Tout ce qu'il y a lobby, Félix Akoutanana, Kabila, Bazokende, Baïbiza, Banini, voilà, on va avoir solution pour le Congo. Même Kabila, Yambi, Falaté, Moubake comme traître, comme diable, comme l'homme à abattre. Si le lobby a les cartes, et pourtant, la seule vraie tête pensante, vraie compétence dans la IDF, c'est la case de Papa Moubake. Moutouena, vous avez très utile le pouvoir d'avoir les lobbies pour le pays, et ça Moubake. Mais Batika, il a fait béni, Bakenda, qu'on a pègre, bruxellois, ça va, on a traîner dans ma tongue. Bamili di ba chef couleur le quoi ba kao mandungu ba on ba comme na place oh ba mona pas cité pour na IDFS mais ba docteur puis là ba papa Pierre Mbouyo ba punda pour na IDFS ba tika ba tout na libanda ba tika ba sur la libanda donc aux amis komona ke oh ba ça ba yé de la IDFS ba banga ba c'est ça lingi ba tout se base à lokola yé bon moi ba tamaye de que on va dire ça na bango de l'eau et ça bateau ba passe na IDFS bateau yazo ke lokota mais le quoi ba yé miso kangami na mosolo ba le soupu ya ndakala ade ba koma ko betela ye maboko ko binela ye lokola ba professeur Esambo lokola ba professeur Esambo lokola ba bocha ozomona bato ma yele mais ba zuma yele na bango ba tie yango na kata chaussette pour na nini pour na ba billet vert pour ba lia ba dollar pour ba benga bango ba honorable pour ba benga bango ba excellence yango memboka etali bango te mboka etali bango te yango solution il faut une vraie révolution kaka révolution ya peuple pour to ko benga soulèvement populaire et sikola bango nyonso d'où Martin Fayulu azat tenir la paix sur la planche ceux qui peuvent un vrai leader er yango pouvoir dans la rue yo bimo oyo ko lokota pouvoir wa totondi yo botondi ya mingi ndeko wana ezalaki makanisi ya mwana mboka ndeko bobo azami bongo na mboka Francia oyo alingaki akabola na biso lelo pasi mingi kozala congolais lokumu nyonso sekula gbema apesaki biso Mobutu lokumu wana echola biso na maibu tokoma ata olati bilamba bato bakomona lokola bolumbu soko lobika na congolais mutu akoloba kutata koloba tatieka miso na sela kisi